Mais allô, 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 maman, na pesimino, mbote belé, bonjour, bonsoir, selon maman nyoso bokozwa émission oyo, pe na bisika nyoso bozwami na monde entier, na lingi bino mingi, spaghetti na bino yoyo, kaka ndenge na yebisaki bino maman, que toza toujours na makusa ya mama spaghetti. Bo s'abonner na Spaga TV. Bo s'abonner. Naza makambe belé o laksa ba maman. Naza na ba recette belé. Mais bozo s'abonner te. Bo s'abonner, bo partager, bo aimer et ko ça vraiment bo liker ba maman et ko ça bien. Bo pesa na courage na continuer lisusu ko sala musala oyo bino bo pesinga ba maman. Donc na sala pona bino. Na osala pona nga moko te parce que soki ezali pona nga moko na otika olamba na nga na ndaku na liaka na nga mais soki na ye nango na télévision eza pona tokabola na bino ba mama yango wana bopesa nga chance wana bo s'abonner et osala vraiment bien nazo pesa mbote epa Sim John papa na Delia na kati ya Berlin donc prêtre soko boisa mokili na yo donc Sim John est prêtre ba prêtre nyoso donc mado va na Berlin na pesi yo ba mbote ebele Didio Senge donc cameraman na biso mais azate mais lelo mutu azozwa bilili eza Merila Merichou donc mukonza make-up donc soko za basalo make-up ya kitoko benga Merichou azana mboka lost na Belgique donc asala ba make-up ya kitoko et puis aza mwana ya les racheter donc bano ba sala fierté théâtre mu peut pas sika donc ezande bango yango wana siko nazo pesa mbote na bana nyoso ya les racheter na pesi papa na biso Jean-Pierre Zikoko la 16 ans ba mbote belé bisiko zali na pesi Tina ba mbote belé bisiko zali Didi Osenge na pesi mbote garçon belge l'homme bisiko za na pesi Aimé Otende donc bisiko zali na pesi mbote belé donc na pesi papa na biso Faustin Ngombe Faustino biso to benga ke son excellence na pesi mbote belé na pesi papa na biso 5 étoiles mbote belé bisiko zali. Donc, bana nyoso les racheter Elkin, les racheter El Braza, na pesi bino mbote l'homme Israël, Firenze, Boza na mwe kuni na olobate. Nikal palampala na pesi mbote belé mwasi mokusa kitoko, mwana moswahili na pesi mbote belé, na pesi Philistine mabuba motema ya Costa Manana. Boza tellement ebelé. Non pas kunde dans salatin. Donc na yebi na osala te boza vraiment ebele na lingi bino mingi yango lelo soto konne ko pesa ba mbote to kosala recette na bisote yango vraiment photo to chité to lakisa recette na biso raison auto yelaki a to kosenga na mama na biso Merichou akita na se azola biso ba biloko tozo sala recette na biso lelo to sala poulet na biso yako tumba soso na biso ya kotumba yango wana ndenge tosala soso na biso ya kotumba lelo tozo présenter biloko tosala la soso na biso pona osala soso na biso toza tout d'abord na poulet yango moko na sina kati yango na kati ndeka basala poulet ya kotumba bino moko bomoni na yete soki na koki kozwa na tombola po bomona na sina pasoli déjà poulet na biso na sokoli yango déjà yango wana pona osala poulet na biso toza isusu na tia poivron pona tana otokisa mo goût na poivron côté sala pe poulet otumba kitoko na kotia ndembi na kotia matungulu na kotia gingembre donc tangawizi na kotia citron na kotia ezali épices ya poulet na kotia poivre noir na kotia ail na kotia feuille et puis na tie bouillon na biso ya poulet. Alors pour na osala poulet na biso tout d'abord on na sokoli yango na kati yango na zoki sokisa ba pota po et tant na otokisa et donc goût ya épice na mungwa ekota ti na kati ya poulet. Donc na zo se donner tout d'abord poulet na biso
Ba maman, tango yo soko lingo tokisa poulet, to lingo tokisa viande. Ata okolamba wana soupe, ata okotumba, il faut qu'on saisonne kango tout d'abord. Parce que système ezalaka oche soso, obwaki biloko yo so likolo, c'est bien. Mais épice ekotaka penza bien te. Mais ceux qui au saisonnier yango ndenge ka to saisonnaka biloko bien. Tango otokisa ngo, obona na jus oyo ya poulet ekoti épice, tango jus ezokotokisa soso, goût nyonso wana ezokota na kati ya soso. Na tie na bouillon na biso. Siko awa naza ko épicer. Naza ko épicer poulet na biso. Pour épice ekota vraiment bien na poulet. Donc ya te ke otokisi poulet boye, otumbi soso, ozolia soso mungu ekota te, na mutu akolia goût wana ekozala ye vraiment te, akosepela mingi te. Mais soki soso na biso omoni nde na zoksi yango eza na bapota. Alors na épice yango boye, na kotisi vraiment épice na biso nyonso na kati ya poulet na biso. Ba mama ngai na sepela mingi nde batusu bakaka foko saisonner yango kona lutu. Eloko ko saisonner ba soso yango na lutu te. Il faut ko saisonner na maboko pona kokota épice na kati ya biloko na biso. Kimundele na bino bokomisa na makambo nyonso yango bobebisa makambo nyonso. Bon. Pona ko ebandi. Bon, ndenge kaka na lobaki na sisi déjà ko saisonner na épice na biso, sikoyo nazo bakisa lisusu ba épice misusu pona na saisonner na bakisa susu na poulet na biso. Bobo na tie oignon, na tie ndembi, na tie gingembre. Ba oyo na kati kokata parce que soki na mixer, soki etoki omoni ba sauce wana ekoma soso tumba soso yango ezozika avant que soso ebela. C'est pour cela que na sali ba matungulu na kati yango kokata et puis na kochape na jus de citron na biso pona etoka na soso na biso. Kocha ebele te. Na tie déjà mon ndambo wana ekoki. Gingembre na biso, matungulu na biso pe na ochango likolo te na kosangisa ngo lisusu na soso. Donc il fait toka nzela moko na soso na biso. Nini ba épice ndenge lisusu eke na se, lisusu emati likolo, soso na biso ekoti ba épice nango. Sikoyo tokotia na kotia sel na kati ya moto. Na lingi kotia sel te parce que sel na nango za emballage. Donc d'abord ça la publicité na cha après bomona. Et puis na tie poivron na biso. Pour na poivron ezala na mo saveur moko boye na biloko pe sa biloko nchunga bien. Yango mo na tiango etoka na soso na biso. Tango na bando balusa bo bando landa. Donc bolanda vraiment vous a décidé na limino mingi. Bon, te ko tia poulet na biso na réchaud. Merci. Eva. Alors mes abonnés, juste une petite oubli. Normalement, il fallait na banda na bakisa feuille de laurier et puis na tia aussi huile, un peu d'huile, mais pas beaucoup. Pour na temps ba épice na biso ezotoka na poulet na biso, poulet yango mo pesa na huile. Mais to bakisa quand même mo mukie pour temps ezotoka na huile et ça peut goût mususu. Vous comprenez? Yango wana na lingaki na laxatine parce que peut-être bon maman spaghetti ndenge alambi bon ezaki moi oublier mukie. Merci beaucoup. Na lingi bino mingi. Ba mama bomoni poulet na biso et bandi déjà kotoka. Donc to balusi yango sikoyo na kobakisa un peu d'eau. Hein? Et toka na mai parce que l'épice na biso ezwa jus wana pona etoka na soso. Il m'appelle encore. Ba mama bomoni
ndenge na tie mai mai o na tie eza mpona etoka na poulet omoni baépice nyonso tu o na tiaki ezwi jus na mai omoni ezwi jus na mai sikoyo ekotoka na soso soki etoki tozobalusa ozobalusa nde tobalusi boye totiki yango etoka ta pendant 2 minutes tokobalusa sur l'autre côté mpona nini soso na biso elemba comme ça tokotumba yango donc c'est ça na bandi alors bamama bomoni poulet na biso yango oyo tosi totokisi yango sikoyo totia yango na fo citron mpona totumba poulet na biso soki ebeli tokolakisa bino ndenge nini poulet na biso ekobima. Merci beaucoup. Alors bamama oui ndeka nalobaki bomoni poulet na biso yango wana tosi totumbi yango ebeli mais tokolia yango moko te tokolia na loso na biso ya bulai donc ndeka nayebisaki bino omoni totumbi wana kuna eza sauce donc cuisson ya poulet oyo tokisaki poulet sauce wana toboki yango te torécupérer yango mpona kolia yango mpe na loso donc c'est ça quoi donc nalingi bino mingi merci beaucoup.